Bandeko ba bolingo mbote na bino nyonso nazali na esengo ya kozongela bino lelopo na masolo na biso ya Mama Justine vous parle. Mikolo yo bobengi nga mingi pamba te makelele mingi matisi penza ba esprit na biso maloba mingi pe etamboli ezala na kote ya communauté na biso ezala kote ya basali na Nzambe ba société na biso nyonso tu telemi penza lelo parce que makambo ezali koleka mwa mingi kasi eloko penza nalingi kosimba lelo ezali bobangi oyo bamisusu bo exprimer tango boza kobenga nga parce que boyoki ke Mama Justine tozali kokota sikoyo na risque ya guerre civile. Ngai nalobi na bandeko wana nalobi nga pe nayokaki maloba wana na monoko ya ndeko na biso Félix Antoine Tshilombo. Alors maloba wana na lingi d'abord nakebisa bino ezali effectivement maloba moko ekoki kobangisa kasi bobanga eloko moko te. Mais ezali pe kolakisa biso ke likambo ezali wana. Pamba te il y a 2 semaines na Assemblée Générale des Nations Unies toyokaki ndeko na biso aza koloba ke toza kokende na maponami ke Seigneur azosala mosala na ye ke bagaranti nyonso tu ezali penza na nzela po maponami esalama. Alors qu'est-ce qui explique que 2 semaines après à peine azali koya koloba makambo ya guerre civile. Donc nakanisi masolo mususu ekotaki wana oyo penza esali ke ndeko aya kobimisa maloba wana. Alors maloba wana tokeba penza parce que ezali grave de sens et puis ezali vraiment na ba conséquences moko oyo ekoki komema biso na ba dérapage moko incalculable. Pourquoi? Parce que guerre civile elingi koloba ke donc lelo oyo biso ba congolais tozala na risque ya kokoma ba ennemi entre biso, c'est-à-dire guerre intertribale. Nandimi te ke biso toza na état d'esprit wana puisque depuis plus de 25 ans tozali na occupation rwandaise, ougandaise et burundaise, toyoki jamais maloba etelema mpona koloba ke tozali na guerre civile contre banguna wana. Alors koya koloba lelo ke tozali na risque ya guerre civile, en tous les cas ezali likambo moko pensa très à prendre au sérieux parce que distinction ezali nécessaire entre soulèvement populaire na guerre civile. Soulèvement populaire elingi koloba ke tango peuple alataka makanisi tango peuple aza ko revendiquer eloko ba peuple mobimba batelemelaka likambo kaka moko parce que bazali pe na monguna moko oyo bazali kotelemela mpona ko revendiquer likambo wana. Mais guerre civile ezali penza dangereux. Pourquoi? Parce que ezali koloba ke lobi na lobi biso nyonso tozali vraiment ba ennemi. Eza kosenga nini? Eza kosenga penza bokebi makasi. Parce que sikoyo toza kokende na période électorale ezala to ezala te mais tozali na opportunité na mabele na biso lelo to tia penza elembo peuple congolais na bino na biso pouvoir eza na maboko na bino eza na maboko na biso donc tokoki komitika te tokende comme ça na dérive oyo ya guerre civile. Non, eloko toza nango ambition tozali nango ezali ya kosukisa occupation ya bapaya ezali ya kosukisa infiltration na kati ya ba institution na biso ezali pe kopesa orientation ya sika na mboka. Donc peuple congolais bino na biso tozali na pouvoir ya kotia elembo ya sika po to réorienter mboka na biso. Mais ezali kosenga nini? Ezali kosenga penza tozala pe na rigueur elingi te koloba ke lobi okende kopona ndeko na yo okende kopona cousin na yo parce que azali cousin na yo okende kopona mutu a tribu na yo oncle tante cousin petit frère grand frère okende tia bango na institution ezalaka ndenge wana te défense ya mboka ezalaka ndenge wana te. Mais eza kosenga surtout que toyeba quel président de la République pour 2023 parce que eza changement ezobanda sikoyo quel président de la République quel profil ya ba autorité oyo toza nango vraiment nécessaire. Alors eza koloba nini? Eza koloba ke il faut toyeba président oyo biso toza kolinga ba autorité oyo biso toza kolinga il faut pe bazala na volonté ya koluka ko récupérer souveraineté na biso. Or le 30 juin 1960 tozwaka onction ya souveraineté na biso tozwaka bénédiction wana. Alors tokotala nani na ba oyo bakolakisa ba candidature azali na souci ya ko récupérer ya ko restaurer graal wana ya ko restaurer onction wana oyo ezwaki rupture tant tosalaki expérience ya coup d'état na 1965 coup d'état ya maréchal Mobutu. Donc il faut totala nani aza na souci ya ko restaurer mboka na biso ya ko bundela mabele na biso parce que azali na posa ya ko rattraper ya ko récupérer onction oyo
ya le 30 juin 1960 nde yango wana ntina ya mabele ya Congo. Alors eza pe kosenga nini? Eza kosenga ke tozala vraiment vigilant, toyeba pe ndenge nini biso moko tokoki kose comporter. Tokoki kozala te tolata bobangi, tokoki kolata bobangi te bandeko na ngai. Alors eza kosenga ke comportement na biso yango nde moto kotinda ke lobi toyeba vraiment ko petola ba institution na biso. Tokoki kondima te ke mabele ya Congo bakamba yango na bato ya libanda. Alors tolanda pe te ba injonction ya communauté internationale, puisque lelo bozomona bino moko Afrika mobimba etelemi tokoko tikala na nsima te. Il faut biso pe tolanda état d'esprit wana, il faut biso pe totelemela panafricanisme wana, parce que yango nde moto ezali kopesa biso sikoyo tina penza ya bomoto na biso, tina ya dignité na biso. Alors mundele ya yaka mpona koneokolonize biso, tokoki kotika makambo wana te. Mundele pe akoki koloba te ke non bino bozokende boye oyo kuna botie na pouvoir, oyo kuna botie na pouvoir te, ekoki kosalama ndenge wana te. Nakanisi sikoyo dignité ya bapeuple nyonso eza kosenga ke peuple ye moko ayeba tina na ye. Alors biso peuple congolais nga naza vraiment kotelemisa bino bozala na courage. Un chef de l'état responsable ezali chef de l'état oyo atiaka bobangi na mitema bapeuple te. Ezali pe un chef de l'état oyo alamusaka boyini te, haine te. Ezali chef de l'état oyo azali kolandisa kimia na mboka, oyo azali na souci ya progrès na mboka, oyo azali na souci ke peuple azala na musala, bana bakende na kelasi. Ezali chef de l'état oyo vraiment azali ko créer symbiose pembeni na ye, oyo pe alingi peuple na ye, oyo pe aza kotalela promotion ya peuple na ye. Donc ba critère wana nde tokolanda. Et puis il faut azala chef de l'état, il faut azala ministre, il faut azala député oyo tozali ko se reconnaître na kati na ye. Autrement dit oyo mutolu na ye, mabele na ye ezali mabele pe oyo biso, oyo pe ayebi ba tradition na biso, ayebi pe respectabilité na biso, oyo pe azali ko tosa penza maternité ya souveraineté na biso, oyo pe azali ko landa penza na bokebi pe na attention nyonso mibeko oyo bakoko na biso batikela biso. Tokoki koyina ba tradition na biso te, mais toyeba ndenge nini tokolamba yango, ndenge nini tokolatisa yango na modernité po tokende liboso. Bino na ngai na position ya arbitrage oyo toza nango, tozali na pouvoir ya ko réorienter makambo, tozali pe na pouvoir ya kolandisa makambo, tozali pe na pouvoir ya kotelema pote mboka na biso ekende dans la bonne direction. Yango na bandeko na nga makambo nazalaki nango ya koyebisa bino na moi ya lelo, to simbana to kende penza liboso, to boya makambo ya guerre civile wana ezali bizaleli ya biso peuple congolais te, wana ezali makambo ewuti epai mosusu. Alors na yebisi bino tokomonana na mikoleko ya totala ndenge nini Nzambe akosunga biso pe akotambolisa biso.